masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba, masolo ya kwanga botikela ba teke, kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money. Ndeko papa, ndeko mama, yo oyo ozwami na mikili ya poto, olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa, CH Money, agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino. Yo pe oyo ozwami awa na Kinshasa, olingi otindela ndeko na mbongo na mikili ya poto, benga biso na numéro oza komona. Agence CH Money tosalaka mikolo nyo. Moto yo boko take, moto botakaka botakaka. Nzamba akosunga tika kutake. Pour retour bakozongisela yo. Panzambe yaye kozala bien par rapport na yo. Pamuka leader chapitre nena ebisaka na ba église ba dimi. Bo pesi ba bola ba biloko, bo soli ba action de grâce. Mais comment pokoma na poto bolingo ezala te. Yeswe bo bebana. Tibo trahir moninga ba menacer ye pourquoi? Oh ve nazo ya wana comprendre te ba beti fi na so Charlie fi de loin na poto ba beti ye batu mona yebite ba komebimi ba beti ye msusu pona ba makambo ya ba politique ba beti to ndenge nini ona kati ba sona ki fi de loin na makambo politique fi de loin ke lukanini ita ezali kamba joie ndé moninga sali spectacle na bien peut-être ba sepeli après spectacle to ya mabaso non na kisasa na kisasa bandie awa mwana bato nzote vandaka lisu kimia te wana fait na biso Charlie babandie na ndeni babandie nani bangona ba artiste ba potel batake muninga to babandie ndeni to mala ke so mutu nyoso na bien moto akotambola ka bo bato bosinga bo bando beta yo bana ni sala eza kate ya boketu première été soki ya boketu to roba oui boketu mais boketu te yeswe nini te video pe makamba ba kombata kota kate yeka kizengi na bo sepi kande babenga biso ba kizengi ba ko zwa vie bon mais comment elle ba kombata ngo moto auti na ba passe ya malade pe aye lisusu ameme bino mbasu na poto boko za na bolingo te vie ano tikuna zaida na mbasu na kina azana mbasu no mbasu ke nini bataka kaka ba ona bomba artiste to ndenge lelo nozo tuna fe nanga wana futo tuna nzambe Nzambe nde moto yebi makambo wa. Ah c'est ça. Mais ngai na koyebisa bango kaka. Moto yo boko take. Yo zui mwasi wana andumba. Meme na kindumba? Yeswe. Soko mone andumba te. Meme na kindumba te. Yeswe. Siko yo boko linga basi moko mwasa zane moto mutu likolo. Yo poko to bande ko nyonso ba mesana kolombo vérité du cœur ande to yaro panza indo sa peto panza masola ndega ezalaka benga bokoto posi makambo bandi na yebisa kibino lelo na kolobela nini to sa wana pona ba recherche ya ba artiste o ba yaro panza indusa o pe ba sepelisa mboka aza mpanzi na ngawana donc yemoko na koloba pe bo comprendre masolo ne ezala pona ka to sala ba gratte to bosana te ba o ba partager ba émission na biso ba o ba panza ngo musika ba o ba benga ka biso to partager pe ba commenter ka biso vraiment to bosani te mama tete faila ye mama tete donc boyebi déjà za wana ba staff na ka na kati ya lac Mwero na banda Luana donc staff na evanda mama tete faila ya wana to bosani te Brunel Weta na kati ya Canada masa na nous mourons ensemble nous vivons ensemble oyebi ka masola bana Canada ya ngwana sanda franchement 3 étoiles maman na Isaac Diogo maman na Christiana la belle sans oublier Miliana Olinga bébé na biso na mpanzi na ngato bosani te awa tozali na Carole Moke les Panthera mère babi continue ko panza ngona ba Dubai kuna panza pour sur brutalité en tout cas na ebichen borotala te Charlie Bola moi sinzambe mwana mwasi moko ya pembe ko luka mbongo maman Charlie cadrera bana la génération par génération baroya ba masola wa toujours wana to pusani kaka na invité na biso na spell ke bolinga bomona e botsala e marque tout elibanga kikoso emona trop toutes sortes batu ya bakoko ya ba maman emona ya ba papa to concentre ya mamupa na biso to monisei voilà bomoni déjà koko seigneur ba mingi oyo ya tango ya kala ba yebi vraiment koko seigneur kino na génération ezoya lelo ba nzonzi bomona ka koko seigneur muta bouja mokili ningisa biso na série wana c'est donc via ça na bi na opesa maloba da fongoli et pa babu image mbala mwindo moina ngolo cameraman na filma biso sora sekimbebo Rose Minou pembel roi ka c'est vraiment na bosanité David Kabasele donc babi David Kabasele babi papa Eli soki nzambe te vraiment to yebite les princes César Maboko oyaki a famille Loboko Maboko ne telema toujours mama Sika Loboko Gigi Loboko ya bino ngwana bonjour venanga
Ouais, bonjour Nangola Nzambe ya journaliste. Ouais. Bon, mingi pa na pesi nanu batu nyonso bambote. Le roi Mama Tete Aïla, Mama Tete Aïla. A plus na pesi lisusu Papi Cash. Bambote bele bana bandali nyonso bambote na bino. Alors nakoki mambango na kati États-Unis na Canada. Garçon Relas, Erol Ekila. Alors, on a salué les grandes sœurs propres. Nzamba ba mama sociale, mama Titi Omokoko. Bongo lo koi na kata France, na pesi mama Claudine Omokoko lisusu mbote. Ah, Nzambe ya ba mama petite sœur ya moto balobi yo pe lisusu sociale lo kwa moto akufa. Olga wetu. Balobi yo suka. Abega kanda na France. En tout cas, bambote na bino nyonso na no ba na France. Toko bana na biloko ngai babengeli ngawa to popola. Voilà, merci bien, c'est mon toujours na Kin Makambo TV nde kanabi sarabino Mama Tete Faila to bosanité Papi Cash ndeka masolo ke ndababi to za na malamu na ba oba na biso malamu et je n'ai babu image oyebinde to kina nango selon paka na paka. Mama Esther Lotambia na Paris famille mabota to telema ya biso ya ngwana babi moya to le meza le maître Kwami Daki. Le maître Kwami Daki sera écouté nae en tout cas ba inga moto nzambe bo s'abonner ka wana Mama Adolonianga Mama Pasteur na London City koko seigneur yote na yebi ke bo tondi déjà bozo sepelo bi toucher lobara vraiment panzela biso masolo pa koko seigneur yeyo mais koko to moni skoyo mingi ba yeba ki yo kala na groupe ya Chic Loyenge et puis lelo ba yebi ozali na banzonzing bon to yebité ozalaka na kati ya groupe Chic Loyenge ou bien pour nous te père moko sali groupe ou bien ozalaka na bano groupe et ozalaka na banzonzing au clairci bato place one. Ouais, merci Penza ya journaliste. En tout cas Chic Loyenge les venanga ngadios les grands mukere koro na kati à Londres déjà na pie bambote papi musui mbote ya Freddy Buluku donc ba venanga René Kimbateke bambote bele bakulutu ba venanga Mangobo ba papa ba ve Mangobo ba koko danzombo bakulutu nanga onera makasi na pesa ke pa na bino bongo ya sima na ngai ba petit nanga balanda lokwa ba Ansuluzolo ba la Duchesse ba 2 minutes on a mon vivant ba diaspora 2 minutes ba sai ba Caleb donc boleke bele ba Christian Petit ba Topé Sindani ba Papi Loboko ba Mbote ba Bill ba Mbote bele mais biso na Chic tolongba te Chic Loyenge ya lokwa onatra Chic Loyenge ya lokwa onatra yes na biso Chic Loyenge ya onatra parce que na Chic Loyenge atolongbe na yo ok mais nzoto na molimo no ya ka Chic Loyenge yes biso tolongba te yes biso pe to rapport sa salaire ya compagnie te potate sala ki biso ndeni balonaka ndenge ni balobaka ndenge pe babimisaka e lokwa lisolo ya mbisi na mai pêcheur soko abwaki ndobo ne ba oyebi mbisi afa bimeloko atunaka mai atunaka ni mai otiki ngana bima mokili mai yebisaka nzela nyoto kokende na osani na kolanda omona ate mbisi soko tie na mesa wenze soki mo ebimi basopelaka nini mai soko zimbiso okati basukola yango na nini na mai soko tie na nzungu batiaka nini mai bongo soki ebeli mopaya lokwa kisasa eleki lokoso soki mopaya ye kotala yo otieli ye biloko akosuka maboko na nini na mai soki asiso akolia akomela nini mai bongo soki poso eyelaka bato babengaka zongo nene soki zongo eyeli yo koti zongo okosopa nini mai efo ozala na bolingo ya mbisi na mai Chic Loyenge. Voilà, merci là toza vraiment na koko seigneur ambiaso bozomona boye wana za artiste mais koko en tout cas na zui réponse on te comprendre que non bande ko balanda biso Chic bat balongora te atoki osali ba travail na yo créé atosi ba production na yo abotana ki Apo Firenze directeur ye mon président Apo Firenze yende motema penza ba venanga mbali osombo donc ba ya Freddy kitoko atro mais ko seigneur na kati yo mais on mona selon salutation na yo remerciement na euta na motema linga batu wana mais batu mususu selon ba lozondi ba radio totoir to yo kaka biso ba journaliste que non VR mo za rateti abudara pe ba petit na abudara pe na ba vena oui
mokili ya bongo mokili ya mbanga taba Yeswe kisongi pe ali epai Yeswe moto mosusu alingi na ye moto te lokwa ndeti ngai yo linganga olinga nonga te nga kutona ate nzambe nde moto alinganga nzambe soki nzambe alingi ngai yo pesa ngai opianga te me nzambe opimela ngai je me souviens na pièce mo salara na vele so ngade dans ngadio je vous salue na niveau Angleterre obike oya show soki chuchu o ngade na akominga moto nzambe Kosovo moto te nzambe nde moto me ngai yo nzambe nde moto watoka pourquoi tu m'appelles? Vieux, yo et son mona musicien religieuse na kata stade de femme. Nane martyr de salamité. Ouais. Marie Misama beta na martyr. Ako beta concert na martyr. Mais ayembi banzembo. Banzembo siri angai maga saint bato bagangi déjà. Koko. Bon, tala siko moto wana. Yo kangele kanda neloko ni. Vraiment. Ngai na senga ka moto te. Vraiment. Ngai yonde kabela ngai. Ngai na pesa lokumu epa nzambe. Nga tala lo pimeli ngo fingi ngai. Na zate ato yini ngai. Na te na kolia pa na. Na le pa na ote. Meteo mokoko afandi wana. Kolia na ngai alipa meteo mokoko. Première dame Paria Badiama. Nakum na méchant. Mais viens. Baini na nyoto na pia bino bambote. Baini na yo nyoso na pia bango bambote. Marque tout WhatsApp na chaîne ba vidéo mais c'est bon. Général Babou ce qui yote vraiment to éviter ce to na plein Thompson to nini vraiment on comme maman lopango, papa lopango, babengo kolo lopango. Contacter concession ya Nana Takaza et Pelisa numéro eza wana mapango za na promotion autotie déjà na $350 na Mikau na commune ya Maluku. Et puis moko ya $1000 o eza déjà na distance moi musika te na Prince et après mususu eza na $2500. Contacter Nana Takaza numéro eza wana benga biso to komema yo okoma mama lupango. Merci bien fait to mona ipe awa Janifa ya kei akufi ya pesi pasi na matanga to mona ki iseli mois de bien sûr Brinel azalaki wana ba masolo na elu ya Europe mais to moni batu musu ne tchétchéri batu musu to moni bango na famille ya Jani kuna na ozone au juste place wana embrouillé ki ba comédie mususu surtout ba oyebana teke fallait ba tia place moko boye ba yeba tana ba victoire to wapi mais bo tia ko na tchétchéri ezalaki bino moko chic sur le ngo bien pour monsieur batu mususu non ya makambo ya organisation je salue nom de président Massoum de Blindé yala kayala NTPC Mobimba merci à tout na musa basalaki soko moni ba matange panzana ki parce que bato bakoma kolanda pe ba distance moto moso ya kotala na kende na etchecheri musika na yepa major zolozolo musika oui et pas belle vie bato bafanda musu pe pas ma belle vie musu balaki pas belle vie mais to moni lisusu tokanisa na chic choc loenge et alaki na etchecheri bon alors biso oya kufaki alaki ya biso na motema na biso biso matanga biso matanga tokipaka place te lokwa na musée batiaki vers motoile wana yeba place pe bakokabola sikre wana yalaki te place kende place ya motoile kende place yango monesaki désordre mais na musée wana bato bazalaki bazwaki baji gâteau emonanaki bazwi gâteau na boude nanguba moto na moto ali asimi nzela akaye koluka place akomela nayi mais o etangamaki o bisonde wana etalaki bango. Voilà, merci bien tous na papa na biso koko Seigneur, bon mon explication est claire, batu obalo bara balila balola barado toto en tout cas bosa la musika. Mama Tete Faila vraiment tozo bosa na ote mère na biso, ya yo yangwana babi partager ka be mission pesa ba relation ya na staff na yo, ba partager pour que et se pelisa biso pe et salabino pe et sengo na chaîne na bino. Mama Dolonianga, mama pasteur ya yo yangwana. Vie. Ce que tozo cité na biso ba diaspora basali et mon vivant. Diaspora ngola sa artiste o bazaka na poto artiste diaspora ngana ka sa bata boketu première yeswe ba diaspora o ba ya poto artiste diaspora asala emono vivant wana ya Fiston Said ba kana duchet nde moto ala président
na yebite so yango po o bazana ba 2 minutes ba as lusolo Duche nde président awa na kisasa alaki Fiston sa président wana emono na poto Duche nde président eza yango wana kaka oyo tomoni ba misusu ba 2 minutes bazana kati ba ansa bazana kati mwa bato belé wana mais yango wana kakati donc Duche nda za président po soki bosangani te à partir à poto bolingo ya te mais moko na mina ko kende jour kwa janya kendaki yeswe pona ni bolingo ya te yeswe po soki na ebiso na zongola makamba jani muke jani era ko souffrir na poto ele ba problème ko yela yi ese ndeko na soki akobenga na telefone te pona likambo moko yo ko pikisa ya boye aboyi yo ko yamba na telefone yo ko luka fara te non luka fara te M60 na problème ko so lekele ngolo donc muto basola kana na telefone te yo yebise te tika boye sala boye non mona na nzoto na mutu solola na ndeko motema eza sanduku pasi o biso to mona na kata motema po omona ngo na kati fo ya kaka nzambe donc basungaki ete tipa kei mena sima ko kende to ko lela na gouvernement ebembeya yalaki na sens moko te mais to remercier ka gouvernement siko se totali bien bato ba yi ko sunga ete ko mona na baninga no ya poto ba no yo tala ete mais baninga na mo bala na poto yeswe bato balobi ke no akufi pona Brinel la Brine de mutu lelo abongisifier bien na mabe wa sala tokendaka toni na basusi tokendaka pe tozongaka nete mona na la Brine na niveau nga na ebeli jani ti to beti ata 17 voyage na kata six shock le ngé na jani jani akoke na ba bêtise buzoba te mawa elo na mawa na crâne taka biso moto benga kai mwana nzoko Franco on comprend ve Franco mais la Brine jani akufiri kola la Brine yango loko na ebisio to tala ka vie moto na mokili kulinga kocha susite longola souci longola raisonnement eza sens était na vie moto le moto akomotamba na nzela akolobaka ye moko po ani calcul yo zui mwasi wana andumba meme na kindumba yeswe soko moni andumba te meme na kindumba te yeswe siko yo boko linga basi moko mwasi azana moto mutu likolo yo pokoti na ja motu likolo boko suka nini na likolo yeswe soko kwa ya poto banda kosengo mama Denise wa Kiero sunga biso boy non to tambusa fi na biso na bosolo to za na bosolo botika na ba fi wana ya papa mbabino batona na bwana poto avant kende poto obande ko bondela nzambe sunga ngai na la poto pona sa famille na ngai elaki te sunga ngai pona kota libala na sundo la famille après si mamikolo obanda kolela te mosala na biso ya théâtre ko mema biso to sape mosala ngo na ndenga bien bino na bino boko bomana na kuna li problème nini ko swana soki moninga zu bokomi bayini na pourquoi nzamba yebi ndenga pesa ka moto na moto merci ko Seigneur vraiment spacing a passé tant ko Seigneur oloba ça fait ma tirage on a le barawana ba donc na kokite donc via sur ba réalité ne ba vanda kana mutu wana nde bazalaka ba voyage basala pasi wana ba ya poto ne bozalaki ba artiste tant ndeko musu apeso code na chombo comment non poto na bandeko mususu bosuka aka na téléphone wana eza bolingo te yeko tala ndeko sika zalaka oyi ba réellement si ndeko nanga azo souffrir ndenge nini pasi maintenant motema pesinga na bosanité mama tete faila mère na biso zalaka wana libanga toujours ya kikose mona mingi papi cache la wana toujours je n'avais mission et tala ma mingi bo s'abonner toujours na Kini Makambo TV boko sala desite na bisaki bino ngoko mama lupangu toujours contacter Nana Takaza et c'est Pelisa Nana Takaza obengi na numéro oyo okoma kolo lupangu na anniversaire na ngai po biso to bana juin bana juin ni osunga mno sera bino anniversaire na otindela bino ba ni anniversaire na bino bana juin tete Takasa Nana Takasa yomo ko yebi olobaki na ngai na anniversaire na ngai juin le 27 opesanga inter. Merci maman mokonza ba hectare koko sa lobby yo zano mama yo lo baramuke toleka merci bien vie to moni siko awa
bande on a biso balongwe na kin baké spectacle na France basali mo spectacle wana bande ko ba artiste mususu to yebite baninga mususu batikala kineti bino bokete botikali ba pe belé et c'est sélection ko ba ponaki batu to ezaki bino boyebaki yango ti non likambo nyotu soki no ba bengi ote moyo ndima présent ezate problème wana et likambo ba producteur ou bien biso na biso to sangani comme eza ba cric bato basali cric na bango bazwe mutu na bango moko boy oh il faut travailler et loko na bozana ba cric mingi na groupe ba théâtre na bino ba artiste soki bazana besoin msu ya Coco Seigneur momona mutu na lobi Coco Seigneur azobela to Coco Seigneur voyager donc ba pesi voyage moko boza pourquoi yo so mbongo te pourquoi batindanga ba Lubumbashi ba Kasai ba Mbandaka menana ngana ndako ponga na mona makale na bana ngala makala bana makala oye okay elengesa oye makala ngunza ba petit na ngai 10 mètre 10 bana poto na kata state lisusu mètre 10 ça va penza mais na ebisio nana ko benga yo na spectacle wana na monaki video na moni esobe na moni petit na ngai nani ya mwasi selon yo aposo ba omonaki ngai na moni nani so ko saninga na koloba petit na ngo mwasi onani Aïda petit na ngai Aïda de Jérémy nani lisusu na mobikisi ba iksiri bari tantine Mimi nani Mimi tantine Mimi petit na ngai ya Mbari Osombo nani oyo Rifi mais nani Rifi azalaki te Rifi azalaki te bon lokwa azalaki te tantine Linda toche mopanzi po azalaki na ete mais libanga no ekoti mais na ebisi bino kolongba tiboke nero panji misusu boche ba ofrande na ba église ba dimi bo pesi ba bola ba biloko bo soli ba action de grâce mais comment pokoma na poto bolingo ezala te Yesue bo bebana tibo trahir moninga ba menacer ye pourquoi nazo ya wana comprendre te ba beti fi na so Charlie vie de loin na poto ba beti ye batu na yebite makombe bimi ba beti msusu pona ba makambo ya ba politique ba beti to ndenge nini ona kati ba sona ki vie de loin na makambo politique vie de loin ke lukanini vie de loin na makambo politique ke lubani vie de loin na makambo politique ala ba ona ba bebe na poto ezaka kadisango basali wana Yesue basangani lekita ezali kamba zwat nde muninga sali spectacle bien peut-être ba sepeli après spectacle to ya mabaso na kisasa na kisasa bandie awa mwana bato nzote vanda kalisu kimia te wana fe na biso Charlie babandie na ndeni babandie na bango ba artiste ba peut-être batake muninga to babandie ndeni to mala beso mutu nyoso na bien moto akotambola ka boy bato bozinga ebo bando beta yo banone sala ezaka te ya boketu première été soki ya boketu toloba oui boketu mais boketu te Yesue nini te video pe makamba ba combattant kotaka te yeka kizengi na ebo sepeli esiri kande babenga biso ba kizengi ba ko zwa vie bon mais comment elle ba combattant ngo moto auti na ba passe ya malade pe aye lisusu ameme bino mbasu na poto boko za na bolingo te vie ano tikuna zaida na mbasu na kina azana mbasu donc mbasu ozo neni bataka kaka bango na bomba artiste to ndenge lelo nozo tuna fe nanga wana futo tuna nzambe bon nzambe nde moto yebi makambo wana c'est ça mais ngai na koyebisa bango kaka moto oyo boko take moto botakaka botakaka nzambe akosunga tika kutake po retour bakozongisela yo pa nzambe yaye kozala bien par rapport na yo Pamuka leader chapitre nena ebisaka yo kaka Pamuka leader chapitre bon biso meki vraiment senti ba bien gêné babwa zawana na zebisa malalaki Pamuka leader chapitre ba bielo ka sikezo ya mupepe boko Pamuka diba obalali diki sukale koma mungu ateti neza melango na lipa opesi mbambo azwi ndeka na ebisaki bino mama tete faila libanga mère pembe mère masolo yo bika idéologie soko tiki bana ba plaire Jacques tina tongo totondi sikantina kolela ma etondi donc selon masola to ko ene biso vie moi ba dédicace pour mission nous na kirage et puis tozo kita na biso moi comédie moi mukie ongengisa moi clairage émission na biso alors na kopesa mbote belé
et pas maître Dizo o azana kata state donc apesi bana makala nyonso o bwana di banda mboka bambote na bino na pesi bana ngaba pe nyonso bambote na bino alors bana kalamu nyonso boleki bele mo akotanga kombo ya la kate mais ero le kila garçon réel réel donc bambote bele na pesi lisusu mama Tito mokoko bambote na pesi lisusu ya Claudine mokoko bambote bele Douglas Kumbe mundabi na Londres pa mokeli mboloko na Londres bambote bele donc na ko remercier lisusu venangai abega kanda ko kasate na bwaka ote yaya na pesi bambote toujours Fox yolo toujours bendele abega kanda le gamba uba Hélène Zimundele kokabana pasi melamba libération bambote no ebele Hélène Zimundele yango loko nangi ko pesa numéro nanga ya téléphone vielinga bo mabiso donc bo comprendre vie ndeka na yebisaka bino balobi David Kabasele pasi ya yango mo sala libongo plus 243 81 08 40 000 plus 243 81 08 40 000 et numéro ndenge mona papa wa Roma toi la numéro mo ya na papa yange suki na bazero ya suki na 1 bande no numéro v 81 08 40 000 ya papa pe ya bongo ya papa na suka 40 000 plus 243 81 08 40 000 ya papa siko pona kozwa chef de l'état Koko Seigneur numéro yango wana na pesi bino attaque général ba comédie nyonso ya monde pour maso na ngai alaki lui de finesse capitaine oya landaki ngai na sima yalaki Charlot et bongo bino siko bowela ni na ngai le premier de la classe ya Gondo pondération 16 c'est Koko Seigneur comédie banda teni na batenia makako lelo na bino na bachu na bebe lelo chu na bebe ko lata makisasa na potote mais mon délai fa dommage ngai ministère na biso je ndengeni na tonalité na ngai mo ba dommage ngai o ba dommage yo bako zia mako na ko ba changa na fise ngai te ngai fu ba bocha na songa monument boche siakai na nga na etui wana songe yeswe konga moto na iba antenne monument nga moto na iba ngo to alemba ngamna na iba omete ba alemba nyonso ba komanga banda tango Mobutu tina tanga Kabila tilo na tanga Fati Beto Tshisekedi to luka mta iba ngo zakande yo ngamna na longola yeswe na longola peta à l'aise la police nancé na mata pende escalier ba na longoli merci bien pour na bino via biso déjà Zanga Mobutu Zanga Natui abikitisa Mobutu singa na kitisi nde na kitisa kango to jwango na tekela ngo sasungeso yeswe na tekela ngo president Sasu wana ke kuna na kende Brazzaville na tekela ngo Sasu yo bengizanga uzukitsa zanga ndeni zanga ngaka kanga yo na tango wana bon basolo comme tayiba kango mais oui ba kangisa yo yale cope na ngai na president ya Maroc président Maroc comme nene président Maroc Chimangati yema simba idesempet yeswe Chimanga simba idesempet puis pardon moi monsieur ici la té maboko pona bino donc vraiment bien memaki biso déjà to sisi na biso a to pesa ba des annonces to dit que fait déjà pesa numéro na ye na ba dédicace na bide sur bato musu batikali bato batika na peka ba mes condoléances na bato nyonto ba kufeli en tout cas na pesi su ba bon anniversaire na bande ko nyonto ba mbula na bango koki na mois de mai nyonto na pe bino ba anniversaire na bino bongo ba o ba ko en tout cas ba bonne guérison nzamba lola abundela biso mon prophète nangai Joël Mumbi na pesi ba na piscine nyonso bambote na pesi lisusu prophète bienvenue ambonde bambote bele ba prophète nyonso na pe bino bambote nangi na pesa nani oya premier rip prophète na biso premier nani prophète Konde na liloba bambote bele Dominique prophète Konde Dominique bambote bele na kata liloba bana liloba nyonso ameni lisusu muke na
pasteur yango pe balike belé to tikali ouais voilà merci bien un examen ouais merci bien bakata un examen na pesi sous félicitations na ba finaliste nyonso o bazo silisa na mbula o vraiment bo sepela kitoko examen na le kabia a déjà to kwei na biso ba nyonso balinga biso ba nyonso ya ouais biso bato ba yebate ko ebisa moto te oyebi mobutu akufa ko ebisa moto te question na réponse appelle papa na biso maréchal sans oublier na bosante maman yango mobutu maman biso simbaka bana on a quoi inanga déjà maman tete faila ya yango wana to boso ngote mère ingénieur babou image mombala mwindo moina ngolo sera ce qui nous pembe ka dessin ba ivoire to ka dessin to nini papa duplicateur to boso nité prince César Loboko famille Loboko maman Sika Loboko Gigi Loboko botele wana prophète David Kabasele le prophète Eli na kata Luxembourg wana mwana bukaka mwana bandal le maître Kwami Dakou c'est la vie na zoya selon ma sola sokomoni maître Kwami Dakou donc c'est là déjà au moni nzambe maman nanga Amanda la duchesse de Luxembourg na boso note mère akena sango Amanda kei atikite liloba babi Charlie Bola moi c'est kitoko Charlie Bola yo ngwana mama katre kaka mama ya pembe mobala mwinde ingénieur babu na boso nyote nana takasa esepelisa olinyo ko mamukolo lupangu contacter biso ozo mapango za na spécial nana takasa mapango o ezali na ba $350 ya spécial et puis lupango ya $1000 puis lupango muso ezali ya $2500 o ezali na mikau ezana kati ya maluku mama adolonianga mama pasteur na London City bato ba partage biso pesa bana mbote na bosanité Sandra Fashion 3 étoiles mama na Isaac Jogo mama na Christiana la belle sans oublier bébé na biso Miliana Olinga Brina Loueta na Canada Jemima Basele Koko ya Mamiri Hélène Basele Botuli na kati ya Belgique Adamo Fanabia famille Fanabia le maître Kim Presse de Lausanne prêtre Mutalata Bilambe Belé na kati ya Jubek na kati ya Poto na kati ya Luxembourg vient na ngwana oto waki yete asambela nzambe mingi a contacter a s'abonner na chaîne na biso to robwa ka eto suki na papa na biso Seigneur inspiration alors na pesi nano nzambe ya ba mama linga merci bien mwana nyonso apoto merci bien soko na poso kitiki sasa oli ya ponda limbondo merci yaka pa mama et mama lamba lamba merci bien lubu ya mama linga na ye kala mingi te ya 50 na bango groupe salon 50 ya groupe salon logique donc na pesi na baye bakenda na baye bazali nzamba lola bomba kaka na 50 na lola bomba kaka na 50 awa ndelo ko ngai ko sepelisa bino Moyena sepelisa bino yate mboka ya malamu te. Merci bien tous la toujours en attention des insécurités na mboka tous la bien émission na biso Esilio masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba masolo ya kwanga botikela ba teke kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money ndeko papa ndeko mama yo oyo ozwami na mikili ya poto olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa CH Money agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino yo pe oyo ozwami awa na Kinshasa olingi otina ndeko na mbongo na mikili ya poto benga biso na numéro oza komona agence CH Money tosalaka mikolo nyo